Fatie sala nokie yo tension ya nzoto ekokana Fatie sala bangwe mon amour nayoka nzoto eningana Changer motema na tambola moto komisanga degre ya suka Fatie yo moya ntongo na elanga Fatie yo moya nzanga na ebale parce que nalbino bien déjà congolais ndima te obi congolais beaucoup ça boye ne to ça boye o ça musano kitoko vraiment lelo a na kata mboko na Luanda en tout cas émission na yo eza écouté partout batu balandaka mais ils ont ba minga mususu bazali ba onima parole nga na lobité vraiment ya on s'appelle ndenge mo na musique o mo la bana moninga zo ko mata kitoko boye bolingi te baloba ke moninga na zo mata soko lobika côté mo bo bino final ba exception e goko zala parce que moni mutu nyoso tuté a rolinga yo eza nature eza mokili ozomo atani o salba boulot no est-ce que ba journaliste et tout au bozana bango balingaka yo la majorité on dirait balingaka yo majorité oso majorité balingaka mais ekozanga te ata moko ata mibale pe balingaka te aloba pete afa ene kan vraiment ah oui on a une difficulté à répondre pourtant si on va répondre n'importe quoi des questions glissantes et au même on a polémique. Non, pas vraiment la polémique, mais c'est ça que l'accès n'a rien battu. Moutouni n'a rien défendre. Hein? À sens n'est pas zolo bela. Okoye battu, non. N'a rien battu. N'a rien battu parce que les ronds ont sauté. Ça va pas une bannière basate, mais les ils ont continué. Au grand-père Azala, n'a pas fille, on a comme dans un moment où tant sous formation, ils auront 5 ans ou 10 ans, il faut me libérer bango ou soit bango peut pas dans la nez avant. Non, ma fille, ceux qui a ça yebi, ok nenae a rolakate. A otika la rolake la yo te wala kayo boye bona bosana. Batongo ba osana ti gauche droite na ebisi ngabi en tout cas la mon machesta pour que les souté bon il faut préparer déjà les zones ok il faut pas des naïfs qui bon de il y a déjà na boule na e wa sala ki bango nga bana on a mis sur grand-père balangi bango ka bonne to ça ka ndito ça bon fenêtre ngo abi vient na mela moi chimbo ko magni ozo mona parce que pas mire za kuna o mona penda koto kuna ba fenêtre ya oza la rake to soka za libanda OK ya o mona binote mais bino bo mona yi nani ka zo kima mbango to zo mona ti na garçon à réception et puis que comme ça il explique que oui tout ça penda na passe ya osaka na ti souper babeti na arena basali même souper planté ça peut arriver non ça peut arriver que obeti peut sali planté mais netinga na on préféré au risquer pas arena tempo ça no planté na la sur les locaux on a osala en tout cas vraiment et là on a c'était tout d'abord l'idéologie de l'émission. Merci. Donc ça a une émission qui est là. Donc c'est que bateau, ça là, bazar esprit qui est là. Vraiment. Parce que vous avez un esprit qui calaté, vous avez un esprit qui est esprit il y a progression à ma casse. Vraiment. Niveau de l'économie ma casse. Merci beaucoup.
naza mingi ya koloba te en tout cas bachaîne ebele mpena fo basala effort ngoko basala effort mpo bakoma ti na niveau oyo eza mpasi makasi eza mpasi mosala ozwa temps bazwa temps ebele naloba mingi te nalobi déjà. Merci beaucoup. Bien, bonjour, bonsoir fidèles internautes, bien sûr, bienvenue sur votre émission Awabiso qui est toujours présentée par Georges Chimba, l'homme de Awabiso, les tontons qui font mieux que les autres. J'ai l'habitude de dire que merci à tous les abonnés et merci à tous les partenaires d'avoir choisi GSM Production, d'avoir choisi cette émission Awabiso pour vous informer de temps en temps. Sur ce plateau, encore une fois de plus, fidèles téléspectateurs, j'ai l'honneur de recevoir pour vous l'artiste et musicien grand-père Bozi Boziana qui est avec nous ici en Angola. Ça fait déjà quelques jours, mais on a choisi avec toute l'équipe de GSM Production pour le recevoir aujourd'hui, de parler de son arrivée en Angola, et puis il y aura vraiment des sujets à discuter avec grand-père sur ce plateau. Merci également à Yarobi Visor, merci Aigle Robi Visor, notre partenaire officiel. Merci à Papa Franck Boukassa, merci à Patoukia Malimir Alemba, merci à Paulo du Santouche les guerriers, merci à Bodik Matadi, et un grand merci à Ben Willy, les Gabonais, les Saint-Fatom qui sourient. Merci vraiment na Nyonso Bozo Sala pour soutenir cette émission et puis pour soutenir GSM Production. Je dirais aussi un grand merci à les boss Alfred Poto na Poto Puissance. Merci. Dans mon message nayo et ça là qui bien. Merci beaucoup Melagi Bisso pour que toi améliorer Moussala et que nenge bolingaka. Ceux qui n'informé binoté, ceux qui n'a pas binoté bondi maté parce que responsabilité bo pesa ki nangai lokola molobele mboka na informaka baike tangoui sur ceux qui yako loba et zali. Voilà. Grand-père Azoki déjà une équipe wana, mais j'aimerais d'abord vous proposer l'extrait de cet film qui a été réalisé par Georges Chimba aussi na équipe nae il y a GSM, et puis on revient pour la suite de notre émission. Merci. Et puis tu veux me mentir le reste. Maman. Loba sasa moyo munoko mubala sana loba kasi loba mama mingu la puta. C'est par quelle augmentation pasteur il y a tata nayo na maman nayo. OK, dans ma maison tu veux me dire que tu as pasteur un mot et ça pasteur yo de ça ngana comment on a ça lelo avoir une belle maison comme ça. Bible le bina binoni, Bible le bina bino. En tout cas, Popola. Ma fille. Comment est-ce que tu peux prendre un sale traîné de bâtard et puis amener ce genre de bâtard dans ma maison? Et ben, mais c'est qui est bâtard? Oui, mais pour obéir à l'aise, on a coupé. Pète, yo moko nanda koyo. Il y a un problème. Il y a un problème. Mais, Bible le bina nga été. Ne touchez pas mes ouais. Nani ouais, yoza ouais. Ceux qui aiment son gaïté, mais pour ça, vous yo nani. Voilà, nous sommes de retour. Les Soumou, le titre du film Oizaki réalisé à GSM Production de la Loba Kiwana, que vous allez lancer déjà dès la semaine prochaine. Les films Moya bien, c'est-à-dire bateau, on va s'abonner dans la musique de télévision pour s'abonner massivement pour que vous ratez film les Soumou. Dès la première qui n'a pas eu Naza na grand-père na plateau. Bonjour grand-père. Bonjour. Ni santé grand-père. Oui, santé ça bien. Santé a très bien. D'autres ma casse ma remontée ça bien. Ça fait plaisir, il y a Rosana Bisso Nangola. Et ça déjà combien de temps depuis où il y a qui grand-père? En tout cas, donc toujours dans la troisième semaine. La troisième semaine.
La troisième semaine, grand-père Zamba Liboso, j'espère que vous avez un Mboka Angola. Comment parler? Vraiment. Comment on parlait, donc. En tout cas, moyen autant appeler ça belé. Vraiment. Mais en tout cas, tu es Angola trop. Oui, Angola trop, Bangolais balinga kopé moi trop. Ndengini ni bayambi cette fois-ci. En tout cas, Angolais baza accueillant, baza accueillant, bien, bayamba biso très bien, problème les raté. Et puis Negetoya wa na bokasi ya poto na poto. Ne asali tout tozala awa na kati ya Luanda, na Angola, mais précisément na Luanda, capitale Luanda. Donc félicitations, baza mo ebele tozana ba boss ebele, lokola ba Papi Mavinga, boss Papi Mavinga, tozana ba Mav Mavinga, garçon hollandais, va soutenir biso penza makasi, sans oublier Zachary Panda, Zach. En tout cas, bayambi biso très bien vraiment, très bien. Donc tout ça aussi là. Est-ce que Mbala Nyonso oyo grand-père a déjà en Angola, visité déjà Angola? Moi, bah, portugais déjà, relancé peu message, pas angolais, Isali. En tout cas, côté on a pas si il a eu un bondia, mais botard, na bonoit. Au moins, ils ont quand même pas si. Ils ont langue à bateau, faut pendant, vous avez pendant temps et muto pendant zo laxayo, mais moi mike wana na ebi mais ceux qui mtozo loba mo maman mike na zoyo ezo kamana mais sinon que ah bien to mona ki production ya liboso ezaki epa ya Strata Lunda na PCP mbote soko zo libaku otala biso pour pas linga émission à biso to mona ki na production Strata Lunda. Comment a été votre collaboration? Est-ce que c'est vraiment production, tout est coproduction? Parce que la monnaie Strata Lunda mtabema qui grand-père na Luanda. Non, Strata aza petit nanga, mais il y a mtabema na Luanda te. Il y a des à se coordonner. À coordonner ma solo il y a T-Shock na Luanda. OK. Mais il y a mtabema biso te. Pour le moment batu, c'est que faut foutre les tickets. Faut peut ça cacher. Bon, tout le monde est na plateau le week. Grand-père a eu caché na ye, ya sali ma mignon soningi za la. Ça va le ma caché, wana abusé. Wana penda abusé, caché té. C'est so caché té, ça que azalaki petit na ngai pona awa pona sala babenga nini ko manager. Okay. Donc azala ko la manager. Producteur té. Oui, azam manager. Azama producteur azali mutu oyo sali ba document. OK. Hein? Mutu sali ba document pour yoya. Hein? Yende producteur. OK. Mutu il y a un titre manager. OK. Donc mutu azo manager tout ça, hein? Voilà. Marketing, c'est-à-dire ninga cheka combo kolukaka lokumu. Azana est producteur té. Pas vraiment kolukaka lokumu, mais ils ont stratégique. Ils ont stratégie, ils ont moi on a parlé de foulaye et puis voilà. Stratégie, ça peut m'appeler, tout ça, ça peut m'appeler. Tout ça, à ta petite mais il faut que on est là, on a place. Mais grand-père Abetaki, quelle a été des stratégies pour que Obetara conserve le 8 mars, malgré Mboula, malgré l'obstacle? Stratégie, c'est que junior façon il y a barangunenge zali. Et ça que ils ont la pembeni, ils ont la moyen au bon Mboula. Et puis na junior batu babanda kokota déjà banda ba tout wakata banda ba hero batokena okota batu baza okota timbu le bandi nde batu moye ba ya ezalaki te mais déjà batu basi bakota ki bazaki déjà belé na kati ya salle attends mbule le bandi batu bake pembeni mbula on peut tango aussi là to beti
Voilà, stratégie en gros, de celle qui non bon moula il sera au bas ta mesa qui on Atlantique au pays au bas ta mesa qui grand-père c'est un Atlantique ici au bas ta mesa qui na tala qui na ba image la mona que moula penda ezali ko kota na ninga danger ezali penda ko kota bateau na Atlantique na ba image tala qui bateau wana vraiment bateau wana faut pas revoir biso déjà to yaki a poto beta ba concert bon pas ouais kaka po beta ka concert il y a les 8 il y a les 8 voilà le coup la concert on beta quitter bon bah être obligé bah avancer date pas pour ça c'est normal ils ont un problème té bon au beta il y a au beta biso que au beta ils ont un problème ils ont polémique quoi parce que les autres là qui bon date c'est le 8 mars déjà il y a grand-père qui a annoncé avant il y a au pas quoi s'annoncer après. Parce qu'il y a tout Oyo, il y a mon père on a annoncé avant, il y a grand-père soit après. Il y a un moment où il question peut-être des autres qui n'ont moi, Liba, il y a peu que ça là moi. Moi je vais côté autre kende. Mais depuis que biso toza moi musa la musique musa la musique. Et ça équipara na moté. Équiparaté. Non, limite que mon pas au place ya Zali, à ça la boule que oh non, vient en au bêta, tu n'as pas fait bêta pour na cambi ka été. OK. À ça la boule wana té. Azomona, ni tinga pe na la boule wana té. Ezala bateau bazo bêta biso. Ba wonde bateau bazo kipete. OK. Hein? Ba wonde bateau bazo kipete. Normalement, ici que au bêta on va ka do bêta bon, loin des amunene. En tout cas, les amounés, vraiment. Tolali Tolamuki, Tomoni, grand-père, en featuring avec Fali Ipupa du Cap La Merveille, Aigle, la PCP Moté. Pourquoi votre choix a été de faire featuring na Fali alors qu'il y avait beaucoup de musiciens, il y a beaucoup de musiciens au Congo? Choix, au moins il y a Sali quand même na. Na ba artiste moins belé na sali na Redi OK na Redi je t'aime Fumu na osala na Ferré Android après na osala na Fali mais si ko yozolo ba minka ko ya Fali bon na comprendre parce que Aza na marque Moussous, c'est ça. Aza na marque Moussous. Non, parce que Bozolo va Fali. Bah, oh, bah, tout au sac de Bozolo, na moni Bozolo baté. Bozolo bakara na suka. Te na Fali ne esalinde batwa. Batwa sani. Bachande timo ka mingi. Ah, bah, donc on na comprendre. Et ben ça rappelle grand-père Hermo Koko tande timo ko lobela Fali to faire bien. Non, dans ce bagolo aba mona ke grand-père azande timo. Non, na banga raté, na za principe dans les ali, moto alingi yo ko lingi. O alingi yo te, yo peut ko forcer ko lingi te. C'est clair. Là souvent Fali alinganga tant que vienne aye, bon pourquoi pas ngana zong c'est là à sincère. Ferene alingako penza te ndeti na lobi ka pona bato balinganga o balinganga te na lobila masolo na bango te parce que moni na boyaka mona we komi oh non via lobaki boye wa salaki bo ba komo finga yo ba petia lelo ba suna respecter ya on mo fina lobela na lobela muto alinganga ngai OK na lobeli voilà mais sinon il y a encore une polémique tout ça. Vraiment, franco. Vraiment. Il faut que tous aient maël. Vraiment. Mais il faut se comporter devant les petits. Ah, chicha. Ah, chicha. Ah, chicha. Ah, chicha. Soki akolinganga nga nayebi te.
bato ya minene na kapitale bakolo ya badiama baswani mpo na ye mpe babundi bapatron minene bayoki soni te seke azali autrement créé ndenge ya finale Mère Chicha. Lokola nalingi ye eske kolinganga bapatron baweleli ye alingi bango te nakomata edombuta soki akolinga nayebi te mami akomisinga komplexe boyenga yoyo Mère Chicha bakondition na ye apesaka basombela ye rond-point ya victoire na ntango mpoko aliamwa parti motukeleka te moto aleka te kaka batala ye ndenge akodenga na molato na enzombo moni yango na suri ya mwasoni Chicha yeye lokola nalingi ye eske kolinganga bapatron baweleli ye alingi bango te nakomata edombuta soki akolinga nayebi te mami akomisinga komplexe boyenga yoyo Mère Chicha naluka moye tomonana na ye tosolola Chicha nalatela ye sutane ya pembe na bible na maboko na chapele bamonanga sango kaka poto solola na plaklabele kola nalingi ye eske kolinganga bapatron baweleli ye alingi bango te nakomata edombuta soki akolinga nayebi te mami akomisinga komplexe boyenga yoyo Mère Chicha shuna mokonzi na tandi maboko na se ya veve sainte nakobenga yo kita yeye kita Chicha Chicha yenga mama yenga nyango yenga sisia yenga roger engo binongo yumbie boyaka engo binongo ingabwa bolekango binongo gramonde yengo yenga mama nalela na motema o nalela o mwana ngo nalela na motema o nalela o nalela na motema o nalela yenga mama yenga nyango yenga chérie yenga bébé bilonga yumbie moyaka bilonga bolobo olekango bilonga gramonde enga mama nalela na motema nalela o bibozie
Mine, Binango, Grand Monde, Boyaka, Binango, Inango, Bolekango, Binango, Bazagi Bomanguba, Boyaka, Enga Mama, Nalela na motema, Nalela, Afibosie, Nalela na motema, Nalela, Nalela na motema, Nalela. makanisi na bongo tuna lala te kolela bien aimé yalo yozalaka moya pokwara endengeli ya olo ya biju ya talo motu ya nini nasomba bolo yo moya nzanga na ebale fatie Samedi soir, lotambola elongo akomba bolingo. Oh mon amour, ami elele sala nokie, sala noki mama. Sala bisanga ninyo kanisaka na motema, nana kobanga Kibanguna babe bisangano likani totunga na mayele yo mon amour Pamesana songi songe Pamifiti Ataliwa ya mbelie Na bangate Pona yo Nakoya lobi nandako Nakoya komonisa yo ndenge nazokie Motaba zokisinga etiki cicatrice monene na motema Kanda eleki makasi ebina kolela Fatie sala nokie yoyoyo Tension ya nzoto ekokana Fatie sala bangwe mon amour Nayoka nzoto eningana Changer motema na tambola moto Komisanga degre ya suka Fatie yo moya ntongo na elanga Fatie yo moya nzanga na ebale Fatie yo moya ntongo na elanga Domi pesa na sérieux bona sincérité Sincérité Fidélité Bénédiction Ezala seko selilita Kanisaka na motema ngana kobanga Kibanguna babebisanga no likanisi totonga na mayele yo mon amour Bamesanga songi songe Bamifiti Ataliwa ya mbelie Na bangate pona yo Nakoya lobi na ndako Nakoya komonisa yo ndenge nazokie
ota bazokisinga etiki cicatrice monene na motema kanda eleki makasi bibi nakolela fati esala noki oyoyo tension ya nzoto ekokana fati esala mbangwe omonamo nayoka nzoto eningana change motema na ntango na moto komisanga degre ya suka fati yomo ya ntongo na elanga fati yomo ya nzanga na ebale fati yomo ya ntongo na elanga tomipesa na serie mpona sincerité sincérité fidélité bénédiction ezala seko selilita lisusu mpe balingi bakota na kati ya lisolo yango mais yebaka kaka ke moto akoganya ozalaka na guerre yango moto akoganya ozala kaka mais ti bitumba yango ezosila grand père otikala oriske te otikala mpe koose te eza est-ce que eza obligatoire eza biloko ya bacongolais ti oyo eza biloko ya bacongolais makanisi ya baraisonnement ya bacongolais eza mpena na raisonnement na nga te na ngai nayebi ke nazobeta na new morning le 8 juin ok nakobeta na new morning après nakobeta na Montreuil ozala mpe première congolais abeta na basale wana comment bakodécouvrir basale grand père omoni baguerre wana eza na bato oyo balingi kosala baconcurrence na bango ya baguerre wana bacontinue basala ngai naza na rang wana te ngai naza na rang ya baguerre wana te bango bato balingi kosala baguerre wana basala mais yebaka kaka le premier akozala le deuxième akozala le chèque mpe akozala ok Kofi Olomide mpe aza na hippodrome kala te est ce que moi message ozala pana message ya soutien ye bafélicitation yeba biloko wana eza asala donc mpona ngai eza likambo ya sika te eza mpe likambo ya kokamwa te tu vois musique eza ke azobeta na ndenge ya concurrence te tozobeta na ndenge ke c'est ça mais soki okomobeta musique mpona concurrence mpona ke molingana boye bon concurrence loyale tobenga loyale eza na wana bien eza bien mais ezala na ndenge mpe kaka ya loyale ya solo ezala loyale vraiment tuka basale tobeti na basale ebele biso tobeti parce que lelo na baolobela basale te tobeti na bastade tobeti na basale ebele antichoc totamboli trop tobeti mais lelo wana bazokolobela masolo wana te lelo nde masolo wana sikoyo ekomobima basale lokola bacirque d'hiver cirque d'hiver mais eleki même ata arena wana monene ah bon mais oui en France au retour à cirque d'hiver eza sale mo monene bachirichaka bango bamitu ya Paris bayebi masolo basale eza ebele basale lokola bamitualité eza basale mpe ya monene basale eza ebele na Paris oyo tobeti mais bon lelo fo kolanda réalité ya lelo réalité ya lelo yango na kaka réalité ya lelo yango wana nde makambo vraiment. Alors ce qui se passe na est ya mboka na biso, vous étant artiste et musicien, peut-être vous pouvez avoir message moro et relancer na makambo ezoli kapaba ndeko na biso. Ouais, message eza penza que toza na simana toza na pasi na bango ndenge bango bazoyoka ndenge mpe biso tozoyoka bien sûr biso toza kuna STT pasi oyo bango bazoyoka biso mpe tozoyoka et puis toza mpena nsima ya FARDC
toza sima ya président Félix. Donc tozo senga na netinga na osenga ba dialogue oyo ba président Jean Ororezo azo sala osenga pena ke achapoa de façon que ba makamwana esila vraiment c'est ce qui a chipoa makamwana esila. Alors voilà. Grand-père ceux qui bâti pour makamwana aussi là oyebi toza baike ata biso baye toza na libanda ya mboka mutu musami ezaka to ka pemboka eza na kimia et ça la biso toujours bien. Lelo bakoma po condamner ba musicien comment est-ce que mboka eza na bitumba mais bino bozo beta bozo demander ti population na distraction na été ce comme là. Ah la pression na ngolo bake eza lokola neti kuna boma bazo boma mais nakin bazo sala bazo sala babar ezo sala kaka biso ba musicien kaka neto sala te. C'est ça le problème. Il fallait loi mori kitara que bon le roi mon boule dans est, cela veut dire misala tout est salaté na bato ba na parlement ba salaté ba tout ba salaté ba taxi et amolate. C'est-à-dire ba musicien quand bazo komisa na bino bato ba retrouver solution na makambo yo ba ike bazo passer nango. Non biso pe eza pe ka musala toyebi ke bande ba mso ba na pasi eza musala netika nizo sala eza musala netika ba taximen eza musala neti bato ba bar bato ba bar bazo beta bato ba pele ba ni eza pe ka musala. Donc côté wana basa la légion na côté wana te vraiment en tout cas basa la légion te pasi eza na biso nyonso tout na wa ko linga ke este et que ne pas bapaya mutu azate mutu azali te biso nyonso tout chaque fois tolanda information pona koyeba masolo ne kuta ndeni mikolo na zomona kaka ezo wumela parce que président baki riposte ezali mais na moni ezo wumela kaka pona ngai photo takeka mbala moko vraiment mais ezo wumela c'est que moi stratégie ezali vraiment na si solution ekozwama kaka. Alors, merci grand-père, il a plaisir à mon plateau Oyo, année Oyo, tout ça déjà dans le 3e mois. Qu'est-ce que grand-père Azan a proposé biso bato tolingara musique il y a grand-père Bozi Boziana, album, single. Bon, les lots ça comme ça banzem. OK. L'album la suite banda ba CD pesa buzoba. To comme kaka banzem. Mais tout ça la préparation. Voilà. Dans la préparation, dernier chant où na uti ko sala is a featuring où na salina ni King Fali. OK. Yangona dernière anti-shock yangona. Mais tout ça c'est qu'on a la préparation. OK. Tout ça la préparation, toujours préparer ma chant pour lancer. Très bien. Alors, Nathan nyonso ozana ngona ngola awa. Ba production ni nozana ngo o etikali pona yakobeta. Déjà samedi, tu bêta na Maracana. Na Maracana, oui. Après, le 29, ils ont fait samedi, je crois. Oui. Tu bêta na Arena. Arena Kasenda. Arena Kasenda. Et pas il y a Dona Judith. Na PCP Mbo de Dona Judith, Arena. Alors, ceux qui ont bêti Kuna, en tout cas, position. Et bandi koyebana parce que toza na concert moto beta na Brazzaville. OK. Na Brazzaville le 20. Okay. Le 20 février. Il faut tous à moi le 20 avril. Il faut tous à moi avant na King pour tout ça. Tout s'est préparé pour l'artiste musu ba passeport na bango eza expiré. OK. Alors donc faut tous à moi avant pour ba démarche en haut, tout ça. C'est que cette fois-ci, beaucoup dans la province, hein? Province que tout le monde qui est le goûté. Pour le temps où tu es, province où tu es, tout ça là qui déjà expérience à la province. Voilà. Tout le monde a une position exactement. Tout le monde a une position exactement. Tout le monde a une position exactement.
Ah, Tosuka pour faire ce qu'on a question, donc après Braza tozongi après Braza tozongi tokomi na mai mbala moko tosala Paris. Ok. Donc voilà programme na biso. Okay. Mais programme ezo ya moins belé mais on nazo loba o eza précis. Vraiment. O eza penza eza penza ba programme ezo belé. En tout cas, vraiment merci grand-père, merci. Nous sommes à la fin de notre entretien. Merci d'avoir répondu à l'invitation et l'émission Awa Bisso et Sali Bisso, vraiment plaisir. Est-ce que bonjour, comment ça va? Ndeni Nangola. Ah, oui, il y a un bien trop. Oui, mon père à l'obit. Et vous avez quand on un jour pour Yarape Angola, sous Salibon, pour Yarape Angola. Vraiment. Qui est bien. Vraiment plaisir. Dans Zoom, il y a le grand-père pour la Mabanga. Nous avons besoin de voir quelques personnes. Quoi. Approche le micro pour et ça va bien. Voilà. Pour ça, on peut appeler Nao. Ok. Papi, c'est je connais si ça va envoyer là. Moi, parce que attention à papa Nanga, Alphonse Ouma, ma maman de Simba, chance à poser à joyeux anniversaire, de recherche c'est joyeux anniversaire. Mais que moi là, joyeux anniversaire. Voilà. Merci. Tu passes le micro aussi. Bonjour. Bonjour. Ah, tous avons la boîte, Gondi. Yo Kanini. I'm sorry. Okay. I'm sorry, don't English. Do I speak English? That's more. Ah, yeah. I speak Lingala. Ok. Prochainement, tout selon bien. Et votre nom? Moi, c'est Kadi Jolie. Kadi Jolie. Ouais. Tu es jolie aussi, hein? Merci beaucoup. Ndeni Omoni Bangolais. Bangolais? Bangolais, mais ça Bangolais, ça va bien. Bah bien. La CP n'a pas mon. Bon, on peut pas CP, non? Je suis sûre. Ok. Est-ce que mon tenue a un quota à la main en pied là? Au lobby? Mon tenue a un quota à la main à côté là, rouge. Ah, ça la nuit mon nom tout mais là. Bané broso mbote. Mbote, mbote la piscine. La route ça me bloque dans la classe de la biso. Donc j'aime trop, moi aussi je vous aime beaucoup. Rendez-vous le 8 juin, la nuit morning. Vous allez spectacle à chaud. Le 22 à Maracana. Le 28, la New Arena. Le 29. Le 29, hein? La New Arena. Bah, salutations, la Marthe Mavinga. Poto na poto Alfredo. Alfred poto na poto. Soit à Lunda Chigi. Richard Mangongo. Eddie de Léo de Mofi est toujours pas en ce moment. Ça fait un an que je suis sur le côté. Donc, pas gros bisous à Patrick tout de suite. Vraiment, merci grand-père. Banani Ozoa, dédicace, c'est ça. Dédicace, voilà. Vendredi le 28. Vendredi le 28. Vendredi le 28, nous avons Arena. Terminus, il y a Kassenda. Kassenda, ok. Terminus, il y a Kassenda. Juste Kaka, na banque BFA. BFA, oui. Ok. Et puis, na Arena Terminus, je veux remercier Paulo Dos Santos, les guerriers de FCC. Voilà. Grand prêtre. Ok. Tozala wana na Papi Matalatala, na Da Costa, Baudric Matadi, chez la Donna, Judith Cour suprême. Ok. Na Arena, Kozala
lisusu somo parce que si Sylvain Lombila akozala Voilà. wana Alvège la Pulga. Alvège la Pulga. Papa Monioko. Et puis Distuga Chancel. Le Tonadio. Gilles Bass. Jeune Bassou. Remerciement à Donna Esther. Donna Estrella. Yeni. Mama Poto na Poto. Mama Poto na Poto. Alfredo Lanza Poto na Poto. Ristorante Natalia na Faisca. Rua de Utanga. Il faut appeler Zacharias Panda. En tout cas, vraiment, comment ça a été Alex Fumuchi. Hymne national. Alex Fumuchi, hymne national. On a comment on excellence. Ok. Comment on a niveau excellence. Vraiment. Donc, et puis, Raman Miezi. Raman Miezi, monsieur le maire, Nancy. Vraiment, Bota trop. Continuer dans la langue Motemawana. Et puis, là-bas, Chirichara. Ok. Il y a comment Chirichara, comment Bamitou à Paris, mais comment c'est Mitou à Luanda. Donc c'est normal, on ne doit pas là. Bon, c'est bon. Merci beaucoup, grand-père Boziana, Tikana Pessa, merci. Na héritier Ndombele, fils ya papa. Héritier Ndombele, fils ya papa. Merci ya Nono Lomboto Marakana. Ya Nono Lomboto Marakana, mon ami Volcan Matabela, Yepi Kalami, Tazo lancé les biso badat. Et vous savez, biso toujours bien. Merci, bon, on n'a pas tout qui a ma lumière Yalemba. L'évangéliste international Guy Rima Bonte. Je te salue, mon vieux, l'homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Merci aussi à Pasteur Papi Alphonse, en direct à Suisse. Tika na pesa Bambote Nangai et pas ya Bodik Matadi na pesa Mbote et pas ya Diamant Vert, en direct toujours de Paris. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Grand-père, est-ce que Egoza na eloko ya Roloba pour na émission Oyo na chaîne au Misga Télévision? En tout cas, vraiment, eloko na Roloba, c'était tout d'abord la idéologie. Vraiment. Il y a une mission. Merci. Vous savez, il y a une mission qui est là. Vraiment. Nous avons bien appelé qui est là. Donc, c'est que le bateau, ça là, bazan esprit qui est là. Vraiment. Parce que déjà, un esprit qui est calaté, vous avez un esprit qui est là, esprit il y a progression à ma casse. Vraiment. Niveau de ma casse. Merci beaucoup. Alors, on a un ligne à Rolobate. En tout cas, la chaîne est belle, il faut faire l'effort. Donc, on va faire l'effort pour combattre à niveau. Ah, ils ont passé. Ma casse. Ah, ils ont passé. Moussala. On attend. Ok. On attend et belle. Déjà. Merci beaucoup. Alors, pour terminer, dernière chanson est à la proposition à grand-père Yemoko pour essa la ba ikenyo so bien nzembo ya suka grand-père a proposé biso chanson nini ya suka parce que émission Sicily non. OK. La chanson est belé Roya Kaka. Voilà. Voilà. Merci. Nous sommes vraiment à la fin. Merci Nebolanda Gibiso. Bato Babandara bien, Basili Sara bien. Tikana Pesa, merci na GSM Production pour la confiance, la fidélité. Toyebe Sika Touti, Tozo Monesika Tozali, Eskane Tozo Kene Toyebite. GSM Production. Derrière toutes ces caméras qui est là, Ezabongo, Tumbu, Yannick, Sija, Ndongala, Giscard, Antonio, Basangisi Maël na Maïle, Bapesi Biso couleur oyo. Alors, on se retrouve à la prochaine.
ozali bon. Dans ma vie quotidienne.